te bakoti leader na biso bana te ça non faux s'il vous plaît vraiment bakoti président na bandeko baloba wana bakoti président na biso bana te a papa na bana na mwasi na so mwasi na vandi otaba balanga biso te aka bilo aboisa bien te confiance au bazala pas na moi te que e kaso ba prendre sous te loin de là a papa langa amba na ngata papa langa pe akotika na jamais kozamba na nga ibowanga na ke eba tasisi peso bebi bato bakota lifelo bino bosa ba jouer batali bosa pe bino batali on dirait ebi batasisi bazala base ba leader hein voilà babi saisonné to swango voilà na mona rande doka sosa te basus riti mujinga bina mabe mutachabe boko chaba ne ko bina muyayela style ye munoko so tene boko seke ko bina c'est comme bien ouais baby oh abina mabe na suba fa bete mwelo na e abina mabe abaki c'est tellement bien abaki ça bina non ndombolo et ça les bien baba futa mbongo po edenga pe po ngapela za courage relax bon sus au moins le loko so ba olingi oyebe loko mo boy so so futela mbongo et puis so courage pe so esprit que na yeba mba moko mais que o futela mo lo mo te a ba like sanga ngo puto fe la tana kete donc comment naja wana mais erozo futa bazo futa avec que tina futa mbongo na futa $20 $10 avec que $10 est belé faut na kende kaka jour no ça répète faut na kende ka pour na yeba pe na ko ba ndenge na ba futela Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Mokili Mobimba. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jéroucha. Fossette anti-bouchou, l'enfant de Marie-France Ivan, de la selle, l'unique qui règne mère EP. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Sus TV EP. Un grand merci à mon DG, à mon patron, à mon boss, Maître John Moté, Maya Maman, Micheline, la reine mère à Palais. Moi, je suis Banda Babi, Sokote, Nekumi Sanzambe. Un grand merci à mon superviseur, Papi Le Congo, Moubala Pembe. Sans oublier, secrétaire Nabiso Rotiana, la Razia. Puis, na équipe technique Mobimba. Réalisateur nangai eno kimbala babi moto mobimba sans oublier babi to pesa pe mbote na régie kuna na omona gelor ngasele muteki azanga nzalo ko papa ya Gertina ngasele puis Keren ngasele sans oublier Shigito isenga liso nzambe et puis je de love papa na Monique aux émis de énergie mobala ba Fossette mignon de la presse Joyce Tumba Benzema de la presse un grand merci na bino bato to bolinga biso non singa na bino bato botala biso bino bato bolinga biso s'abonner et belé na chaîne biso puis muto non s'abonner te profito s'abonner na Congo Suisse eza chaîne to ya na ba surprise bien to ya kana ba invité ya bien to ya kana ba news et puis news na biso za la kaya solo to fi eza ba mission e fi to finga raté to critique ka muto te mais to beta kande ma solo to lobela ka ba ma solo kande kende donc eza grâce à bino de to sala ba musala o to se pesa to bino de bo sala biso bino de bo conseil ka biso bino de bo landa biso on to linga pe toujours to se la bino misala bien de na baki non continuer quand nazo beta c'était bo s'abonner et belé batutu bolinga bo s'abonner na Congo Suisse TV la chaîne oyo de eza chaîne moi munene donc est-ce qu'elle a jamais causé la chaîne internet na plateau kitoko non jamais tout monate en tout cas un grand merci na boss tabiso continuer toujours copier sa biso ba chance continuer toujours ko sala makambo ya bien et c'est pe sabato tout balinga rabiso pe ba mona pena ke boss pe ataka biso la sala ndo sala mo déjà papa to bi ke pano to sala déjà laisse continuer toujours copier sa biso confiance to se lo musala bien oyo ko sepela na eli bino invité azala déjà invité azala déjà ba invité na yamba mais pour nous ça bino sous plaisir na be fona zonge sel surtout beta masolo donc aza bongo dans 16e décembre na combat d'or kasul mesa 10 à match ngalingo benge 10 à match pour y na scène sala ka ba jeté en tout cas ngamo pena la vivre na ba concert na ba répétition na mona de to bi qu'avec le temps bino pe bato na bomona te beaucoup de découvrir ba surprise bien biloko ya bien makasi. OK, voilà, merci quand on a promis nous naza bongo na Dorcas pour mettre ça 10 à match tous a déjà naza bongo dans 16e décembre. Bonjour Dorcas. Bonjour. OK, déjà to yamba inutile à se présenter ngamo d'annonce na lebino Dorcas pour mettre ça 10 à match dans 16e décembre déjà à se présenter à loba au ninié azali déjà musale les candés. Ouais, ça les cas bien par la grâce de Dieu, ça m'a songala tout travail kaka. OK. Avec tout le confinement, mais tout ça a toujours tout bossé. Confinement, les candés. Ouais, les gars, bien.
Et puis à côté balinga ba wali la ba puis à kayo bien les kabie pe na ele kana bien ele kana bien deni président basango ya Mbora Mizara ouais président ça na bien président ça bien bientôt là zo ya déjà nous avons fungula nga bandela ngandila oya déjà oya na makamba on déjà biso stoze na nga voilà azala fier na ye pona mona na bino ska ndo sala bémission po ba leader balinga bada po biso moto yebi ba leader bozala kaka bana bazolika bémission te mais en tout cas vraiment eza ba no ba respectable maloba ba papa na ba on de tibador ka sulume sabo na mona kai ye kanda lika bémission yango nde bino ba leader bolingaka musicien de émission donc c'est les émission yango déjà dorcas asalaka apparemment na mingi po salam bon il faut la fier na ngai on ne se so papa zo beta sete ne lo wana bo simbe lo wana te bo simbe lo wana te batu bazo simba ngo mona maile sala ni ba mo no simba na te papa lo bela ngate ende mo nga on est solidaire nga lo bo kende be miso walo bela biso nyonso ba o ba bazara ba teti ba kenda rate o be ba o ba yo ba kenda te ba o ba eza ki teti este mais eza ke ba o ba koka te ba ngode ba kenda te biso po papa gangela ngate na sene ke na ngati po on otindela chaque fois on a tindi président nga lien ka émission et ça nga courage kende les sous. Voilà, en tout cas, biso peut biso ka ba courage bunda bon ton chef tel quand pour tout le monde a plein d'or ka so travail déjà bien donc on respecte presque tout et singa ke musano ke le bien siko Mbora Mizara comme ce chef tel quand bon tanango ezala bon tanango ezana na précédé tanango ezana nka président era mo déjà parce que confiance no sala na boulot ke tanango ezana nka tanango wasi ope ke zayo naza sir ok. Là déjà bon le président obligé. Bon, président il est bien élection test que mes missions à sir mon arabe faut ça barade donc as basa tellement belé to benga ba nyonso to luka bono mais muto aya ke sala candidat donc muto abundela ka yo muto alobela makamna yo muto a expliquera ndenge bo préparer ba makamna na ba général que ça ka donc as lumesa a tsuke ozana oyete mais to moni na ba niveau mo oye ça biso no so bien pour musala to fait mériter salaire na et mérite quelque chose. Dorcas déjà travaille à Dorcas a kitoko, Dorcas a le bara déjà bien diplômé en plus pas danser ce batanga vraiment va rappeler belleté. Mais déjà attends mon a casa mon a quelque chose na mutu donc et ça biso bien attends comme un chef tête mais presque ça biso bien tout comme tout le monde na ba niveau pe wana oya ba danser zo yebi wana. Oyebi ke na comme ça s'appelle le petit nanga dit ça mat na niveau oya danser zibo et ça biso no se biso plutôt zélo kaka préambule comme na niveau. Bon, préambule comme là déjà la souka et comme la souka penza tout et comme la souka sauf que tout ça la générique manque tout cas na clip ka manque tout ça la générique préambule comme dans la souka na dimite que comme atiba 8e monté la camité a besoin de préambule obini même si on doit ça peut ça va danser parce que baninga va peut ça va danser peut ça té ndela za boy yo bindingo yebelinga na travail est-ce que on va en danse na bimisi ba ne belé leti banani te nota composé mais bano yo bimisa quand même pour moi ni ba et ça là bien nga ba fata spem sur na vandi beza ba tuno bina ko tshaka pona mambanimation culturelle mais sur les le non ba comme na ba moite ke ba tuno pe ba mona ke ah non ba fata déjà c'est bon déjà yo pe ça bano déjà oyo encadre katana balé atana ndombolo okotanga mata comme moko atami balé te na bana nga misusu ba à part ba o ba koma de akobina ba o misusu nga mona encadrer ba mona na 12 filles na 12 filles na encadrer na 12 filles na de ma passe na bazana ba bunda force ta bana ma passe ba kitoko en plus ma passe si ba bina sur ma classe ba na 12 filles na Bénédicte na Marie na Esther na de Dorcas bandoina ngai na de Dorcas na Élysée petite sœur na moro petite sœur na moko ko bina kana ndenga baje kututé parce que ya kaka place yo ça to tinde place te yo bina baja o te biso to bina la ti ya bina baja o te po bakami pété azokene bandenga bana et passer na biso ya ke sala kuna mais na muto ayebi kete mtina komi boye eza na di ya de mta former ngai donc na bana na former quel accent ngapi en tout cas ba comprendre les blagues comme ça na ka koloba amsa nanga ko préparer émission nanga amsa nanga ko tuna ba question amsa nanga ko bundela musala ko bundela culture ko bundela média donc musala ngaza ko bundela chronique onde et ça la onde pesa nga via onde pesa nga makambo lusus makasi puis bana ngosko ba futa mbongo
bafuta mbongo bafuta mbongo po edenga pe po nga pe na za courage wala kisa bango susu omona eloko so ba olingi oyeba eloko mwa boye so ozofutela ngo mbongo epe so courage pe so esprit ke nayeba mbala moko mais ke ofutela ngo eloko moko te balakisa ngango kutu ofeli ata na ke te donc omoni na genre wana mais ere ozofuta ere bazofuta abike te na ofuta mbongo na ofuta $20 $10 abike $10 ebele fo nakende kaka jour no sa répété fo nakende kaka mpo nayeba mpe nakoma na ndenge nanga bafutela ngo bafutela ngo mpe nasalela ngo makambo mosusu mpo na bango mpe kaka bafutela ngo ok namona ava bobina bosala baphysique ezala kwani po epermata bino bobina bien ou bien mpo biso toa na biso na kati ya bamosala na te toyebi vraiment baréalité ma badanse te to bino nde vraiment boza na kati wana boyebi baréalité nango ezala po anini baphysique bon physique eza po ede ofungwama olongwana mwa maleli moko te na ndako oyo baseneti babiso toza suna baniveau tekeli na bandi konioka baphysique boye po toforsa lisu te ezala so message otiki na yo mais ezaka bien neti nga na message na bini mingi donc nakoma ata na temana na bini mutu amonakaki o danseuse abinaka mais nasalaka physique eza bien eda biso makambo ebele vraiment ebele donc si tosala physique po tona besoin souffle il faut zala na souffle odanse so ozobina il faut zala na souffle il faut zala kaka donc eda biso na basenso wana ok siko na bavoyage nde bovoyage abonga mo bokebetela mboka mwa libanda balobaka badanseuse bango moka bakoma basa baprésident na bango badanseuse bango moka basa bamusicien eza kwani badanseuse basa bamusicien badanseuse basa bango akutana na likambo wana te mais comme apeke musicien bamusicien na bavoyage mpo babi bakoka vraiment kolinga bino te mingi basalela yango kasi obimi libanda eza vrai quand même bon eza vrai na baorchestre batia non ordre wana te ke neti epa na biso eza ya kokoma jamais musique biso tokutana bamisien na biso te tokutana te tokutana bango ndeni na podium ka tobina oyo nde tovanda boye badanseuse bana kote na bango bamisien bana kote na bango tokipana kutu te neti nga kutu bato koma olobaki nazala fier tokipana kutu te so naleki na namoni bango bonjour naleki nanga nana likambo moto ya swa na ye mpo bango mpe bana basi na bango biso mpe tona bambele na biso toya kosala eloko esangisa biso ezaka mosala ya toye mosala na ye mosala na bikende mpesa respect na mosala ena badanseuse balingana bamusicien bazali bamisusu mpe ti lelo baza na bandako bamusicien oyo nayebi mpe badanseuse mosusu nayebi mpe biso mpe babana mpe biso mpe baseta bango kaka biso mpe kaka na ye na mosala nanga nayebi ke nga nayela kobina naobina mosala nanga eza kobina so nakomi na musique mobali nanga akoma danse mobali nanga danse nayebi ke na olinga kutu buzoba ere olingi barespecte yo mona fo mpesa respect na yo moko nga mpesa respect na nga moko yango na mpe bato bapesa nga respect donc dans ce musicien ana droit kutu te otemisaki alinganga nambi te kaka na mbongo te osatela nete te aza nango mais ana droit te pa moi ke dorcas nanga azala na ferme asekaka na bato te azala nde bango baloba dorcas azala lolendo nazala lolendo nga mona ndimi ona azala lolendo na bandenge na mpona lingi bozoba te mais quand même na bamusicien bosala te mais na baprésident na bino quand même oreconnaître ke bobima nde tuyesa biso yo ozala mwasi ya miel ya président miel te bakoti ya lider na bozobana te eza non fo s'il vous plaît vraiment bakoti ya président na bandeko baloba wana bakoti ya président na bozobana te apapati apara na bana ye na mwasi na ye so mwasi na vandi ota balanda biso ti ako abilo aboyisa bien te confiance oyo bazala bango mpona ngoma te ke kasi bapoana mosusu te loin de là apapa nanga ambali nanga te apapa nanga mpe akotikala jamais kozala mbali nanga ibowanga na ke me badanseuse mpe so bayebi bato bakota lifelo bino boyosa bajoueur batali boyosa mpe bino batali on dirait oyebi badanseuse bazala basi balider tekuna kamwe oyo babisika babengaka ko fille ya papa mais fille ya papa eza na bajamus esenga so papa nanga président penara ye kaka lingaka dorcas mais mutu mutu na fan na ye neti nga na fan na mier décembre misaka pa na leader nanga naza fan depuis azalaka naza fan na ye ye pas fan ye pas fan nanga bo mabeni ye pas fan nanga pa fan na mabeza voilà vous comprenez la ambiance ya émission na linga so tozana un moto sika un moto silika un moto poser tout lobana yanga poser ba question ya pe sa réponse na linga un mot bon vraiment na linga ke mingi po azara poli aza vraiment respect à respecter ça na et respecter rabatu et au sala bien makasi général te bino bi makan et puis quand titre dans les années non album na biso préambile obi botikali non album botika la tournage générique moko ekota na préambile ya ekota na kata moko ebima bino mo découvrir ba titre ya ba blanche mono surtout sale obini le titre de Yann générique dans les années
T'es dans le bâti. Mais danse dans où c'est la biso ka c'est pesa biso teka to ane langa mo malili ya mo peto longo la ka malili nebi ka via poto balinga bongo mais bo linga do kaste na ena ko silika otika mwa bata vana tana posa moto aza sérieux oyo bima vraiment so non lo ba bopo na yebi na zala zala na ba to landa ba tatouage to landa ba piercing te biso ba sala ngo ka kuna ba sentiment na yebi vraiment donc o longo la biso ka malio bo pesa so ka ba pa ya danse ya générique on ata mukie kaka ah. Et puis, il va saisonner, chouette. On est saisonné. Voilà, babi saisonné, voilà, non, on a regardé. Donc, à ce moment là, il est bien ma casse que c'est petit tout balinganga et c'est petit dit dongali ma passeport rouge et c'est petit Gaspard na Maroc et c'est petit Galvaninga Tchebob et c'est petit Damuzinga na Texas et c'est petit tout balinganga c'est petit Rebecca Malaika babi la maîtresse et la que c'est petit chef de l'union c'est musique qui linga pe donc na bina boy to zela le dernier mot to donc c'est bien linga qui bien en tout cas na linga ba danser c'est ban dimana boy et ça la bien makasi CPCP maman nga alinganga mingi wazala toujours on a pona ko conseiller nga pona ko pesa nga ba conseil pona ko te nga non je rocha boete moi nga tambola bonebi que c'est Pelle Marie France Vango la seule l'unique qui règne mais babi machine à beauté maman kitoko wenga za na été non na mona babi mutu mtako misa maman na gloire à Dieu c'est pas maman baza en vie baby que bino pe ba obo perda bango ba courage ebele bo bosser toujours na vie bino pe bo koma lokwa ba maman wana kaka bo bosser et ça bien makasi toloba po epesa bino paste mais toloba po omona ke biso quand ozana bango nanu to profiter pese confort nanga bleurons âme de la simplicité toujours pe Daniel Ozet Ngimbi on est là pas du maman docteur na biso babi docteur famille to bela na kopoto zala docteur na biso un grand merci na biso batuto nga biso et puis bo s'abonner et belé na Congo Suisse beaucoup zala deosité partager mes émissions tala be émission s'abonner aux a décider po omona be émission toute biso to sala to finga raté to critique ka mutu te to solo la kaka na be invité na biso mais elle wana baza pona ko finga mais biso awa maître John abete na biso bende na biso matoi bo finga te boss John motema ya maman Micheline abete la abeta rasete toujours bo finga te bo sala toujours musala ya bébé relation on a ba danseuse monsieur Zalande bon relation on a ba danseuse monsieur on a biso en bon terme hein bosola on a biso bien era boulot peut te bengani peut to kana pe na bana monsieur tout ça le pe boulot tout ça biso to la biso bien OK nda pe nzonzi ti nzonzi kina nzonzi nzonzi yo ça la sala te kwani il faut tout na donc il faut tout na le do point ba benga za la fia pour ba bilo wana ngata nzonzi ba benga nzonzi ngandenge ni na kina ngati zapo banga président na lo boulot to emolinga kate te omoni ba genre banzonzi nga omoni dans cette soirée comme exercice ça banzonzi ni dimna ai oh zala bongo dimna na bango po banzonzi on peut pas pesa ba tout on m'a be bini na makasi na bini na ba ndenge na ba ba peso mambo mo boy kutu pour mettre à tenir le monter la place na ba mo wana bon mabaku neti biso na dase musu wane musu yo ebi ke na ona ninga fo leader la ba dase ça na boy na boy na ngana fa na orchestre na ngana fa na orchestre na biso la fa na ngana tito bosaka wana ça na nzonzi nteo au futama ouais na futama oza salaire et de le banoka so futama te belela surprise ayoka so na comme futa so futa raté loba est-ce que ça que besoin salaire ouais na futama baninga msute kayo tena ebite tala na makama batu msute oh bon e ba futa mutu ba benga ke ba benga bino ba yebisa bino ka to futa bino to nzi bien ba futa biso mais ba benga te ke boya bino nyoso to futa bino boy po ba biso ba futa ba honte ele ba niveau et c'est ce que ba niveau so ba futa kanga mo se ke do na niveau na e ba o ba futa pété ba sala fo ba futa ba pour musique etambola na ka bon ouais voilà OK obina déjà bien mais na mona kana générique ndo bina pembe na presse na bara po bina na suka kwa pona wele la te na wele la te côté ma pembe na leader na répétition c'est pas dit que vous avez meilleur be vous avez roller ba on ne sonde bazana ti parce que yango na loba ke na bisa même ba danseuse na biso na loba na ba biko wele la ko kene liboso ti bo wele la na ba concert ba répétition
mais tala lelo jour on ça clip on a ma baku ezala ma place wana na so rondima route et comme ngaza la bonne place pour boka na suka mboka poani réalisateur et moi comme toi ça nini a classé bato est-ce que ça réalisateur ko tianga boyete na sala pemena leader so ka oyoka mais au moins be presper ta signaler que ngaso na bina et beta foyo tsaye moi ni pose biso ayebi ke Dorcas ndazana abina makasi ma wele la te ngana wele la te moi ni place na télé mawana ata dans ces asikaye na l'excès à tema pose biso mais des so même na wengi grand chanteur avec ba chanteur rebelle mais anote mana point mais so bika yemba bato so chaka misa bo double revolver ene mona ngana tema na ko so na bika na bina bato so 10 amat et comme tina niveau ko buka ba kito pour le 10 amat omona ba oba welela wana ba wana batikala kana sima na kama mo jour a clip na bonika kimia bo pona lobala nga pete na wana na kana senga panja nga binzambe taka kimia na mtema na kanga pena munoko na nga na pose funga mate pesa nga courage na sa bolo na nga bien avant ndika kimia réalisateur yemo aye avec classé 3 filles na sima te 6 filles ngatika siko nga moko siko na komo mitu na ngamula semta nga bibu des années kenga na obina te obendeni na wa mama Dorcas na ye te man usa mona mliboso moni place na te mission ti clip aussi là pour bouger tous ara et c'est réalisateur na zaya na aya na ngate era yakana répéter sur 2 fois amonika niveau biso to bine la monika niveau atonga biso to bi est-ce que bina makasi est-ce que bina makasi bina makasi yemo ngamto pona ga tsanga nisa ngote boss na ngake o boss na ngote ke no sineleke chai wana boy te pa ebinga mwana na wela na ngate atabi ke dolo tema na sima kuna na tema na ngaka pona ebike na komona na kaka so za kala makambo lato na nzoto o pesa la maka. OK, dans ce moment la couple bina ka à côté ça va mlenga sexe c'est vrai, mais c'est ça bizarre dans ce moment on luka écoute mais na ba comme ça Dorcas no bisa so ça so kombo na ye ko sana biso ba bina tsaba milantina kata sexe za poani on faut tout na pour na nini parce que il faut qu'on ça l'en fait t'es dans ça la té parce que ça la boy kutu nga so no bina suna kilote te au poani ngeli ngana mono na kilote tout on a changé ma cam et le élastique l'élastique ata peninga bati ba kilote non la kilote te non senga pene pas dire bi prise on limbi sans la kilote la comme la tante na ba jogging kaka la pantalon kaka na bina ka bon so poani tenga mona bika ai mais c'est biso fongo la biso biso na comprendre c'est comme fiancé aussi fiancé non même pas parce que ça poani dame tout ça bika a fiancé nga ko tsana ki danser c'est bika ba danser bala ta boy bala ta faut supporter nga ndenge wana nga na boy en poani ni ba comment le ba danser c'est trop comment déranger moral na même na ndako na biso comment le ba makambo ba pona ba danser c'est que yo pour ça là so on a bitenga moko funa changer là ça la pena identité na mususu na za danser mais na za ba danser na boy na nga pena ba kilote mikuse na boy na ngai pena na boy na ngai tande nga ba biti na boy na nga na bike na nga na bena style na nga sika ça quoi par exemple bon ça c'est ngalinga na nga kanga no sukite mais na bite donc ça pomine ka style là te zonga na pour ba déranger trop pour na zonga na wala pena na zo ça pour na bino et zonga na donc et comme par exemple que c'est de ces mots bien mon la si bobi pona ni bolanda Dorcas te ninga la ta so bino mais c'est pas dit que so la tikilo sindo ko bina makasi ko bomanzo te nga ko tuna ba pantalon na mo santé pe ke na bina so ba niveau mususu on change na style na ni on bête mais sou qui na zo isaka na zo voilà. OK, vous êtes déjà fiancé, marié, vous avez bana non pas na mpe pour ni no bota de kala do banda ka va vous attendre bana mbali non nga bota na agini voilà ujana bolonga oza pena agili osunga ben de côté pour côté la Dorcas c'est trop jeune mais soit betel bino parcours na bato déjà balande l'émission to ça la place beta parcours au kalika ba maison mère ce ko la Dorcas déjà pour azon jeune makasi ce ko oza na agili bata pe musala na ko bina na agili premièrement nous na otoko qui ça 22 ans le 12 juin vous allez bébé otoko ça 22 ans le 12 juin otoko ça 22 ans to fêter na ba master na ngai eleka na bien na bana obina âge à 13 ans 13 ans 14 maman le baté te baloba mingi baloba na rebelle
mais aussi mais ba okatelo pe ba kovo beta mena ngope le on so lingo ka ko beta mena ngo ko finga ma donc nga sko la ndima ka bon ndima ba resta ndima la mais la prometteur ba ka na aussi sa classe et que son ke bina na classe T en 6 à classe elle a compris na 6e na 4 non ma kama musique na 4 ma musique classe papa na moi ça peut singa conseil singa na mona tamo na ba danseuse pardon mona ba danseuse mais esprit oh c'est pas na yo continuer ka bon le foule le sou qui est sur le bosso abisa nga bido le temps à classe 6 à classe na telle poudre na c'est là on est na telle orchestre mo ma poudre ça la bien oh présenter déjà on n'est pas na wana esko sika on est sika oh non on regarde fait les ala na on fait ba danser bloc esko sika maman bon elle mon bétoile ba souka maboko na qu'est-ce qu'on répète bon ça ce qu'au niveau ce qu'on a qui bon ba tout ba oh ya mbouye ka ba tout so ba tinga la bini ko le ba ba kangi ba souki ba kati ba les habiter il faut zakawa na tous autant mais faut zakawa na azaka wana to yoto na 6 pères amen na ngai to voyage to ke dio fa et to zonga jour to comme jeudi na ba sus to comme jeudi ba résultat na déjà bima na ngoma année 2018 au Canada non le bani kate bonga mo OK voilà merci de bike SPC ba tutu bola da biso salinga bien makaso banda musala très jeune et puis on peut sous jeune en tout cas ba courage belé et puis salinga so bien au kata qui non classe au continent penzo 57 tous les deux et ça la vraiment bon de tinga bon temps na ina na zo ça l'appelle sur na Congo sur dans tozo 550 tozo bac ça toujours maël et ça la bien makaso tozo formation na ina tozo appelle tozo bac s'appelle sous souper ba côté tozo ça l'anniversaire et lequel de nous fêter babi fête ko ça tout dans le côté anniversaire les gars bien ma veto bueno oya te bisanga te bato so ba yeba te me yo yeba kaka voilà anniversaire les gars bato basungai quand même bato basunga ba ngo beli ba vina ngai te ba vina ngai so basunga na pe ba mbote ba mo ba miyebi pour so bila ba lotanga nso so ba pour la pesa que te mo bo lotanga te ba ndo so sitenanga papa na ngo sitenanga mo abisara sitenanga ngai batutu ba sera na nga ba master na nga sitenanga ngai merci na bango nyonso bayaki esala bien tomelaki tobini tolie to fêter pena bien nakobisa ye nzambe kaka mpo nalobaki yango nasala baanniversaire te me naloba so nakoyisi 22 ans atambula ebeti naosalaka fete yango mpe nasala yango fete na ngai nzambe asundi na ye donc eleka nango bien naza nanga mpe bakado nanga ebele mais naza nanga mpe baconseil ebele mpa bato aza na conseil belé lo sepela na penda ba danseuse ba pesa nga conseil ba danseuse ba danseuse ba bala na be donc shida mkilenga vani singa penda singa vana no wana na vandi abandi o conseil nga yona na zamkolo ti ya sema mais la boulot to na biso masa avani singa penda bisinga bivana no wana vandi pesa conseil tali singa ala banga mais pourquoi ba finga ba danseuse ba voyou mandu mais makambo bisinga oze ba voyou te eso dans le banga makambo belé merci na bango Vanessa pe na mona ki na pesa peut-être na suka ma 27 ba esenga na 27 ba lesbien oh my soni tebite nani mobali ben mwasi ye loko zali ye soko za mwasi swingi biso na za mwasi na ba soni abotiko lo Batukolo kwa kamwe ba. Naza mwasi naza bali. Te. Oh, mwasi itolo kwa ngabo mwasi itolo kwa Vanessa potoke za lesbien ata omoko. E pingana Vanessa na fonga to beta fete. Ko deka ba kumsela nga forces ni na bike kala te wana to so ça bien makazi. Et toi so lesbien ça difficile na bona molimo wa. Mais vous allez ka bien vous banda. Tout ça bien camarade nanga to zala ne bien to kote ma parcours ba ne musu sa musique ko tete. Na ba ne musu to mesana ne mingi. Tu vas commencer à te comment qu'on a bilio. Elle commence à la rare. Voilà. Donc quand on est sur les lesbiennes, parce que bah dans ce na comprendre né bah dans ce style mais belé bah ça va lesbienne bah chaque fois on a mis bah danseuse faut na le tout na les campo pour les qui la danseuse to comme nga kaza lesbienne to comprendre te to ebite so moli mwana uta wapi et loko wana e uta wapi ça la point nini so na comprendre on peut la comprendre te bah ti oza mwasi nzamba yebika kela ki o mwasi mibali bazana pour la biso basi to beta na bisolo mibali bazana pour la biso basi parce que ti o comme na niveau o comme obima na moninga na yebite na ndenge nini poko banga mibali to ndeni bien sûr faut to banga to respecter abato mibali faut to respecter bango ezate ke faut to banga ko banga c'est trop dire
mais on a eu qui on moi c'est son les qui dans mbala olinga mbala benga ngaso na leki na monde mbala tanga c'est que na qui na parmi basi mais na comme ça ka mobile te botika tane tinga mo la batu to yibe ko tata makama te ba ko tanga makama na bino ala to botika ka botika ko ki ndumba bo ndo lukani na ville ba danseuse il faut tout na bango mais ba masa no be musobi ke basala ngo basabsa si masa na ngani nini ki danseuse na cop o sa pe cop ki ndumba na tama ba masa ba jawana te ba masa na no kesa na biso be ba masa na banda ba libanda ka te non na ja ba danseuse wana te neti shida so fanso mune no kwa danseuse te après on a tout le monde tatouage biso so beta ngo po ata mo na ndako ba beta tatouage mais danseuse te ma beta tatouage est-ce que ba tatouage na ncho beta ngala mingi te donc na tama na danseuse ndumba te pe na tama na camarade ndumba te la vie na ngwa pa na côté bango te mais na bi vérité pour na linga babi ba danseuse ba la ba libanda ba danseuse ba cigarette ba diamba botsa ba vina binoka lokwa ba chel peto ketozo te mwana nda oza banda zela même bana nda bala la libanda ti mwana mo be o asana danseuse te longo na parle musique alors la libanda même si mwana ndaka na sana activité ça tu dis que danser dia musalo ebi et pesa ba tebele pe vie deux du jour ça dia musala musu ce qu'on pas ni ko sansa on ko la ba libanda comme la ba cigarette ba diamba tandis que ba danse au pesa ba to ba bongisi la ngo ba famille baza comprendre bazali neti biso pe to bunda bunda ba osunga na male mele to bon ça pe ba famille na biso bazali na ba bazaba o basala ngo bazali baze belé ba o basala ngo mais biso to sala ngo na sala ngo te voilà pe na biki ba camarade na tamaka ba basala ngo te to sala ngo te ba o basala ngo na ebite conseil na pia ngo mais to lo ba da botika batika te on dirait comme on maladie na bango basala ka lo basa o ba ngo basa te mais batika to bentika moto botika bandeko na botika za bien te bokeli felo na fc bino bokeli felo en tout cas voilà idole les anani idole nanga Anastar pas Anastar chez Damukelenge. Oui, pardon. Et elle se peut passer, on a passé au conseil, on va qui même pas. Moi, ben nga bakende pa bibi ça ba noska comment danser ce cas. Nga idole nga za bibi ça te. Tenga no ke pa mutuke. Ka bango ba sera ngo ka wana obiso to landa ka bango no toute l'émission mo dernièrement mais niveau na ya bien terre. Ba finge na bon c'est pas bien. Biso to landa bango pour te rendre exemple bien. Mais c'était que babloka bongo to landa bango mingi na bango mingi na bango mingi parce que ba ndongo ba bibisia ba dépouler ba cuisse dépouler to landa na bango mais et to côté ba biso na côté na za vraiment décis non ma bien c'est na comment vous venez ça na bibisia na c'est on sonne ça lina oui ça na lina le bina kina soni bina kaina chomula na ki soni ta kana ki soni makasi voilà na ki soni parce que toi na posa ba exemplaire bien na comme nga pena na ninga mabete na comme na landa ba tumsusu bien na comme bisa pe densité na sur monter na biki na bina sur la curiosité na na ba que densité ba bina na curiosité OK tout ça bon nami que conseil comme bayaya baleki balanda bino baleki batala rabino en tout cas ouais mabe botika to bosa la ba miso boye beloni bolobanelo ni boko le batete neti beseli dans cas passe to biki ba danseuse muso PCPC bon te pesa ba danseuse ba dinga Sandra Lina ba bote za ba danseuse muso ba dinga ka bibisia donc to singa na kimia osaka bayana biso ba de corruption en tout cas na c'est pour l'équipe bazoya balanda ba exemple mala poso ba yokuta ba ngope ba koyaka ko sala mamba boy sko ba o ba bota ba lobi tombo yokuta be ba o ba sala ki omoni esama en tout cas bota la c'est bo boma bo sala kaka donc o botika bo pesa bo di ba conseil bo sala toujours na bango non nga non te que ba danser ça ba gros ba bina bien te o ba bina bien te ce qu'il faut ba ki ça o bipe abakisa donc ezwana eza ba réponse to mena koki. Mais avec ma kenge la bien makasi bien OK voilà te pese beauté Ronaldinho n'est pas Robin Omdi Ronaldinho ou t'aurais pas Robin akenda pas il porte comme c'est chef tête Ronaldinho non non potala bon oui bidi mais on a dit mon boto bien n'est pas fa et bien to bien la ville à l'autre na wana zaki light music on a dit on va lancer boy amunene pembe bon ameka la ba kisaka et ça le bien Riti mujinga bina bien Riti mujinga bina mabe mutachabe bon cha bon ne ko bina muayela style ya munoko so tene bon c'est que ko bina
c'est Robin ouais baby. Oh, abina baby na suka fa bete mwelo na e. Abina baby. Abaki c'est elle obika baki ça. Baki ça bina non ndombolo. Et ça les bien. Abina. Quand tu m'en obéis Robin te. Bon kita mate za ndombolo te. Ah. La mona na bina makasi nani en ligne. Moi moi me fa. La star noire. Abina makasi, abina bazi na génétique wana. OK. Toi qui depuis le sous et pas ya ou toi qui peut pas bien affilé ba danseuse ba Barcelone ba en ligne moi mundo ba bien non en général ka tirer en ligne bien bien ça va malgré tout ba PC pena chance te que ba PC pena na moi pena ba PC na pena la yo la nani ba PC pena chance te mais na moi tu choix kaka mke mais ça va bien bien. OK tout le monde ka ola na ba style ka. OK ba style ana ba style mujinga te yana na bien ka il m'a compris les style là. OK on va la te que pesu pa wata Shakira bina bien. Bon on a télé non te hein. On a télé te. Le générique ya wata no télé te. Bon lisi mobile. Il va bien pas wata chef te na bon. Ah nani Pedro. Pedro. Il y a la Instagram car bina bien bossa bien. Faut chérie sous moi la maille sur le roi on appelle sous. Bina bien bossa. OK toi qui attend à trois danseurs. Mbolo abina bien et pas Robin ouais libre ti abina mabe bien te no ba danseur abina bien ça les tanga na yo Eric est pas na faut tanga ba te yo wasko ba danseur so la te ba beta ba zozing te ba c'était question que ba nzozi te ba ba laksa ba danseuse kobina na moni Eric na moni Eli lo mama Eli lo mama abina bien Maître Dido peut pas Robin abina bien. Pas ça bien ti. Maître Dido abina bien. Amoni Igor, Tishik Mobe. Tishik Mobe pas bien bien. Na PC mbota bien très bien. Igor, Maître Ali, Maître Olivier. On va danser on va bien. Viens dans chino na PC ba mbote place ça viens dans chango. On va danser on va bien. On va bien tout son tete mi ka lo chacha bo so pende bo comme ça on grave. OK, tengela que 3 danseuses va bien bien. On a proposé qu'on a tengela que ce que trop va bien bien. 3. Non, tant que comme ko ba camarade na yo bo. Tengela o va bien bien ça on a l'aise. Ba danseur va bien bien. Liz Pedro abina bien. Shida Mkelenge Vanessa. Vanessa on va bien bien. Voilà, OK. On va bien bien bango na Shida Mkelenge Vanessa, Liz Pedro, Mobini abina bien. OK, voilà mot de la fin et puis ba dédicace na yo. Non, mot de la fin, là va dédicace. Bon, dans le cas que batu ba pesa biso chance, ba zela biso, préambile yango et bibezo bimana ngo kala mingité. Na bi ke boza toujours wana pour nous zela biso yango to comme na suka. To comme pena na suka biso to comme pena na suka. Boza boza suma kambu lisusu na surtout bo benga 20 à match. 10 à match mais 20 à match. Au niveau na mateli donc un niveau likolo ya makasi boze la préambile et bimana ngo kala mingité awa. Bon zabilo on a bien vous avez décidé et que on boit que la masse ba faire ndo boit que la tour. Voilà que merci Toti Kayo de dédicacer Batunayo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jerusha Bafoset, Anti-Boutou, l'enfant de Marie-France Ivan, la seule l'unique qui reine mère. Un grand merci Nabino Bato tout vos temps et Kota Labiso. Un grand merci Nabino Bato pour s'abonner et puis Bino Bato pour s'abonner. S'il vous plaît, vous s'abonner na Congo Suisse. Beaucoup à la deux cités et puis un grand merci à l'équipe technique et un qui m'a la babi motomobimba aux émis de énergie mobile la française et puis secrétaire nabiso Rotiana la Razia et puis superviseur nabiso papi le Congo mobile la Pembe sans oublier patron nabiso papa nabiso maître John Motema ya maman Micheline la reine ma mère a parlé babi moi soit zanga banda sokute ni kumisa nzambe et puis galonga c'est le muteka zanga nzoloko shikito isenga di sonzambe juste de l'offre papa na Monique un grand merci na bino bato tout bolingaranga Naomi ambaye copine nga na peso bambote belé et puis 10 match d'éducation badunayo mwana suka kayo yebika nde to sala mbote pa bato so soutenir ngai ba mbote pa mère nga Claudine Kisonga babi mama de mama Claudine Kisonga na pese ba mbote place Xavier na ngai ale katanga katangi ona papa na ba soutenir obosani dadi vungulu obosani mingi voilà dadi ba vungulu on nga na rappeler abwa mingi dans ce solo la te na pekisa dadi ba vungulu
Bolé na bosanité babi vient nga moko Rabi Virus Didier Rabi Virus vient nga Boga na bosanité Hervé Bomolo na bosanité Michel Massangi et na moni vient nga Roger Badioko na bosanité Docteur Roland Milan na bosanité maman la nga maman Linda Matondo Bilele babi esi na Linda Matondo Bilele ya partie la belle antidote de ba femme na bosanité Junior Loboko garçon capable babi Junior Loboko garçon capable parce que nous surtout bambote na zela. Voilà, en tout cas, on appelle la Baxa Jacques le bébé gâté de sa Jéroucha. Non, si cabine on adore Kassa Ninga Kanisa adore Kassa au côté, ma biso. Maintenant, on dit que ça la. Portez-vous bien, à la prochaine. Bisous, bye.